Une minute de silence mpona makambo ezoleka na Goma, Kimpese mpe na Congo mobimba RDC. Mokonzi ya mboka alobaki soki lisasi moko ekoti kaka na territoire ya Congo bakomona bakokutana na Faci Beton. Bibi Kapinga lobi oyo ekoti na Goma ezali nde lisasi moko te, me ezali ebomi mpenza bato bakofi. Sikoyo elingi kalmo elingi olakisa nini? Elingi olakisa tozozela Coupe d'Afrique, tozwa nano coupe bongo tokota kuna na Rwanda to ezalaki kaka mangungu. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Honorite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki tokoti Rwanda te elingi oloba o mokonzi ya mboka alobaki soki lisasi moko ekoti bakokutana na Faci Beton ezalaki mangungu. Soki ezalaki mangungu te, azalaki sous-informé na bato na ye, na armée na ye, to na service na sécurité. Alekisaki sire. Soki ezali mangungu te, bacoach oyo aza kobenga bacoach ya mizungu wana bali bacoach baza bambeli ya mino mibale te, me ya mino mine. Soki ezali mangungu te, seke babendaki matoi na bambassadeur o bazali baporte parole na bamboka wana tala komeka boye te, sino tokozwa sanction. Sanction wana cela veut dire boye. Biloko mosusu tokosomba te pe bakoki kotia bango bakal na bakonte oyo ya bamikonzi ezalaka na libanda na étranger. Donc sanction ekokozala biloko boye tokosomba te, to sanction ekokozala individuel. Tosala neti na ntango ya kala bapesaki eza ti lelo mo général Kanyama sanction elakisi akoya so poto te, balobaki nde bamboka bakokota te, elakisi mpe soki azalaki na mbongo na bamboka wana bakongelango na congélateur oyo basalaka nango soki ezalaka koteni na babie na ye nyonso ata ndako. Alors ntango mosusu babendi mokonzi ya mboka matoi na modele wana na gouvernement na ye, on sait jamais. Tobosana te mokonzi ya mboka aza mwana poto, neti nga soni ya mwana poto na ko mokonzi ya mboka sur et certain nakozala na ndako na poto. Donc mokonzi ya mboka aza mpe na ndako na poto, akozala mpe na continue na poto po aza mwana poto wana fo koyeba. Alors eza deja likambo moko bamenesaka bato mpe bakoloba na ye ke
ezali nde tolingi okende bien makambo ekosila yo moko komona memango nde bien memango nde tosa mibeko international surtout mikolo kutu bomoni oyo ezoleka kuna na Moyen-Orient baopesa exemple kuna bakoloba tala M23 kote kuna biso moko tosali nini tokoti na Rwanda kote kuna te totaki kaka M23 kote kuna na kote pe bazali kaka totaki bango 85 fois bato ebele bakanisa tokota na Rwanda kote kuna pe tokoti na Rwanda te wana eza Rwanda te wana pe eza M23 te M23 yango wana eza na Congo Rwanda oyo pe ezali na mopanzi mbuta polo aza wana peuple rwandais ana problème te baza bafrère na biso c'est non frère mais bon oyo mpe bazoboma bafrère na biso bango fo balongola mbuta polo obie tokoti nde bafrère na biso bazokufa kote oyo ndenge mo mpe bafrère na biso bakokufa kote kuna likambo mosusu navandi nakanisi namoni ntina bavotaka badepute te surtout pourquoi bakozala 400 nombre ebele bon tout d'abord basalaka eloko oyo botala soki ezofonctionne so ezosala mpo na bango moko gouvernement so bato yango bazotravaille mpo na ndenge bien to bazotravaille mpe bien mpo na peuple donc faut kotala tous les deux côtés badepute eloko basalaka mpo na peuple eza te eloko basalaka mpo na gouvernement ezali kotondisaka basale parler du peuple donc c'est possible mpo na badepute gouvernement aza na ntina atindaka na bango so teke peuple avotaka mpo peuple azobebisa ata na ye pamba na batike na kotetaka bakarte électeur wana kofuta mbongo ezofele te donc peuple alia fatigué nayebi te so bozo comprendre bafatigue donc badepute bakozala 400 te fo bazala kaka 30 à 25 députés et puis banomaka bango déjà bongo député eloko ya liboso bato wana fo balongola bango fo bazalaka badepute moko nommé 30 à 25 mpo na kaka parlement ezalaka gouvernement fonctionne na banorme sikoyo na 25 wana ekoki no batie bango kaka na salaire oyo batiaka to bakitisi bakotia bango na salaire oyo bazalaka nango soki bakonzi to baa na salaire ebele mais eloko ya liboso bakosala su na kongo wana yango wana kokitisa tous les salaires tout kokitisa mpe basalaire tout kodivisa yango par 5 soki moto azwaka 10 000 divisé par 5 otia combien d'heures 2 000 donc comme ozwa 2 000 neti badepute bakiti bango soki na 4 000 bongo salaire na bango sikoyo bafrais mosusu leta nde moto okipe bango donc leta akokipe badepute akopesa bango chaque année voiture ya sekano mpo na kotambola na oyo ya sécurité na ye donc wana ya bacharge ya leta mpo na babatela ino bagarde corps esili mwana mosala na ndako ye mwana na futa
Agozo rappelé Bassaga Fofuna Sagalos pour un député. Donc, de charge à l'État. Mais salaire à député, elle est à 4 000. Et quoi qu'il y a. Tant qu'il y a député, qu'il y a ministre, qu'il y a gouverneur. Na armée, en tout cas, il y a bango, bakondien, sous-officier, tiki bon salaire bagano. Attends, na yibite so bazwaka combien? Mais na yibike, salaire na bango, eza malonga te. Tiki ga modèle bazwaka. Pe fo bazwaka chaque mois, et mankaka te. Siko ba officier, na général. Général, bango pe division par 10. Siko officier moussoune ti ange dana lieutenant, division par 5. Te division par 5. Général par 10. Collègue député. Pour la armée, ça est le côté, non? Bon côté. Alors, il faut diminuer. C'est quoi qu'on a, charge peut pas aux à part charge, bon tout au babib sa armée, na côté salaire na zolo ben, préparer pour la prime, prime. Tous les soldats au banoké na front, on demande de prime. Tant bazo kende, pesi prime, na famille na bango. Bango bakei. Tant bagoya, bazongo na famille, ndambo etikali bazoli boso ndambo. So pe bakufi kuna, prime doublé. Babaksi prime mosusu na chaque. Commandant ou commando au kufa. Dobola kaka système ya mbuta puti. Eloko bola nangwana. De basoda ba encourager bango. Pe ko recruter ba jeune belé pour na exploiter bango te. Mais pour na futa bango. Ba bi ke tant tozo kende boto zo mbongo. Mbongo mo pa bien. Ta na zonga na tongi be palais. To na sombi terrain. Ou bien na komi na mo four nanga ya kosala ba mapa. Ata 5 four na quartier. Ba komo benganga soda boulanger. De bongo. Alors bandeko. Makambo zo le kana kimpese babomi bato En tout cas, bandeko nanga. Ko eleki na Goma bandeko nanga. O peso le kana kimpese bandeko nanga. Siko bandeko nanga ba Congo pona le Congo. Alors makambo zo le kana kimpese Madimba Matadi ba makamba ko salaka yangoyo. Mais ko salaka penza boyete. Tango ba crime na bakambo zo leka. Faut timo la mabulu avant bo sala ba manifestation boy. Bo timo li penza mabulu. Bo buka prince ter. Bo timo li tinet tina sa prince. Kamnya li bose ko leka. Yango mo buka prince. Bongo. Donc kamnyo moko te utima tade leka. Kamnyo moko pete kota. D'avance bino na base Zaire. Biloko eleka na matadi ke Kinshasa. Ate komeli bino te boliaka no? Bosala babilanga no? Boliaka na bampuku no? Bosala na bachasa banyama no? Alors, bokolia, bokosukula, bokomela mai. Donc, tango bayeko déranger bino, c'est très important. Bomoye, ba crime, eloko libosanga na bosala.
do oyo salami na kimpese na félicité bino mpe na lobi botika ba acte bongo te ebongi nde bosali tunnel pembeni na prince na te bosali yango mwa mosika molai mpenza boye penepene na mboka te ya penepene ya zamba boleki mpe ya barage ya liboso botimoli mpenza ntina na se ya gourdron wana bokanza eya nango beton te eya beton te eza gourdron na mabanga kayu camion liboso ekoleka yango moto ekobukela binango ale libula esalami eza ida bien bakobongisa yango bobanga te bakotiela bino pont ntango makambo ekosila bandeko en tout cas ngai peuple congolais namoni bino nde bozokende bokosalaka boye ya liboso boyeba ke bino bato tu oyo basalaka tu ozwaka mpenza salaire ya bien bosala boye boloba te ntina 2025 to ntina bonne année 2024 bobongama bolongwa misala dans tous les Congolais bosalaka par hasard na aéroport bino tu bolongwe baoyo batikali na bandako ta bakozwa bino na misala bokende mpe te oyo akokende mosala ndako na ye bato bayetoli nango bongo de partout na kongo mobimba bokende mosala te so balongoli bino balongoli ya do bosali manifestation so akobima na ndako sango kende mosala bozwi na bino temps ata 1 mois ata 2 mois ata 3 mois manifestation bovai na bandako na bino bino tu merci bokalikile ke tolongwe mosala mpo bango menace bakotia bino yango so boye te bolongwe tozwi bato mosusu me bato mosusu bameka te do bino tu so boke mosala te tu partout boke mosala te baport baréoport bagarde école baservice ya sécurité na bamagasin bazandu boke te boteka na mapango na bino boke epai moko te bafulafula bataxi ba 207 bosali te partout na Congo mobimba mpo na 1 mois te bozwi mpenza 5 mois na ndimi te bakokanga bino na makasi bakee mosala na ndimi te na ndimi te na ndimi te bobetongo kasi 3 mois pamba 3 mois oyo to alingi mpo bino nyonso bolingaka mboka ebonga no so bolinga mboka ebonga alors kozwa kaka oyo ozwi ya ekoki so mpo zwa te ekoki kokende mosala te vanda na ndako na yo kokende zandu moko te koteka bisika moko te bapesa mesano na mutu moko mpe ta kozwa ngo ya kozwa ngo ayebi na chaque quartier botelami botalaka nana ninga bima na quartier kende na chaque balabala botelami nana ninga bima ozokende wapi oyo nazoka nzoto bien te hôpital eza te bato baosala te
vana na ndako soko kufi ndenge moko bato na Goma bazokufa to mela kisa bokoko to somba aspirine na lupanga bananyo biloko ezoteka makana na mapango ozana posa pondu na lupango bilanga bato bakende susu mikolo wana te bilanga oui bilanga bakokende boke bilanga koteka na lupango misala obokende te oyo eza officiel oyo ememaka mboka wana nde bokende te tu wana bokende te surtout transport moko te na nzela wewa moko te na nzela eloko te bato na lupango na bango suka na manifestation balabala ekauka bato bosaka na likonzi protège boke te epai moko te bokei bapolisier o bafutaka bino te bokende mosani tout d'abord na balabala bokende bokangisa bavoiture no bozwa quelque chose moto akopusa aza te olingo tuna mpe modokima moto aza te bato bakobima na port bauti sefa na biloko na bango baza te donc bino bosani kovandaka na palais so mbongo eza te problème eza te na quartier mama na odef so pondo solidarité na entre bino bata quartier so kebite kutu kolambaka nzungu mo na balabala ba o biloko ya te na ndako bwa kozwa na bolia 3 mois kaka nde bamama bilanga bazokende na makolo mpe so koka te otiki mpo bamama basaka bilanga bango bakokende bango maluku te nti njili na makolo njili brasserie ti lemba na makolo tout d'abord ta bakendeke bilanga bakende na makolo ntango batambusa bandunda na motu batambusa na makolo donc bosala bongo boliaka mpe moke moke mpo bokozwa 3 mois boliaka na mayele baoyo bazangi biloko bopesi bango 3 mois bokomona mwa changement kuta monene ya monene mpenza bokomona ya somo bokomona mpenza meme na télévision bokotala te mpo bato basala na télévision mpe bakokende te na radio mpe bokokende te moye mpe bakomunike bino eza te bino bokokomunike bango kaka na nde bovanda na ndako bokomaka tosala 3 mois bongo mona badepute bakonzi ya mboka baautorité do baoyo baguvernaka baoyo ya bato bokomonaki bavivraka mpo na bino mpe bango après 3 mois bakozwa mayele bon bandeko bozosepela Congo ekozwa nango Coupe d'Afrique wana problème eza te Coupe d'Afrique ya sire bozozwa na Congo me mokonzi ya mboka aloba bobosana te lisasi moko ekoti kaka na mboka en tout cas bakokutana na Faci Beton mbuta Paul alobe eloko te mokonzi ya mboka moto alobaki bon botikala malamu bozela nano nalobi teke bachange mokonzi ya mboka non mokonzi ya mboka fo ezala toujours Faci Beton kochange mokonzi si naloba na repetaka esalaka eloko moko te mpe kosala eloko moko te ciao. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi Yakumba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi Yakumba Congolaise TV.
Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.Elengi à Combat TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi à Combat Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi à Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Fanny sur Elengi à Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, à Elengi à Combat Congolais TV, vraiment. On a chaîne de qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama on a koza ngisaote donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama boss des boss.